na uti ko benga ende na kata ki na uti ko benga ende azoyebisanga makamba mbongo eza pa na yo eza pa na yete ye ayaki na makampa na yo po yonde olandela makamba mbongo yonde okende ko négocier yonde mutu kulanda ba négocier. Ah d'accord, yoka bien. Voilà ce qu'on doit faire. Parti wana na eba emeti soka yebisanga bongo wana na négocier. Alors elo to ko sala des abo. Il faut se calmer d'abord. Toi abima na kata lisolo wana. Négociation mbongo ezalaki pa na yo ezalaki pa na yo yokanga bien na ina pesi ozokangelanga okokangelanga te na tuni ozokangelanga nalobi boye zala mwa respect s'il vous plaît nalobi boye ye toyokanaki boye stock image bimiso bato ba négocier ba bando benga normalement bato ba yebi numéro na ngate parce que ngana ti numéro te ba yebi source ka monenge sati ba ko contacter na to réfléchir ngana ba contacter mutu te ça c'est erreur peut-être tout ça là qui tango oyo image on les a kolika il fallait qu'on tia numéro ya contact tokato psimisa on peut-être mutu moboye azali ta avocat na biso azali ta avocat moko ne ta avocat na yo pota o numéro wana bazo benga yazo yamba et puis ako faire face na bato na saki batoucher première erreur tout ça bon ils appellent erreur ils appellent trop tard parce que na yoka pourquoi ça yoka oui négociation qui m'a bé négociation que ne m'a bé le message nanu kutatike là et bon c'est pas les autres à dinero le problème de l'obéi et bédi ma bébé ti ma ba tu so poto ba su ngana bana ngati we ta boy su ba mo yo lo donde ga sa di numéro ko yamba su numéro wana ça va numéro président numéro yana numéro no akala wala ko yamba mo su ti parce que na minute ba sala nga mabeti ba sala nga mabeti ba lukanga te mais il faut déplacer place ba yebi yo sala ba yebi ngana en place te ba yebi ngana en place te pourquoi ba yebi place te yo bana na yo kaka ko apparaître trop ko ba ta pote de ba ko luka yo nga ja mutana lobby nazaki ne biso quelque part abengi ngana na zena retard ya okende kuna dona okende kuna tamsulilo mais de toute façon ça qui m'y a oppressé mbongo na sukutuna mamatina mais de toute façon ça qui m'y a oppressé mbongo na sukutuna mamatina omoni que soki na sala émission no engeza la des autres engeza la mama na des autres de lisusu makazi mais si ko omonde di soki moyo di moi mo ya mo ba ibani biti to omoni ndinga baze na ngai soki mo ta biti yo sa référence jamais na ko sala référence jamais na pananga ko sala jamais référence jamais na koloba ko tulete yo sa référence jamais na ko sala référence jamais na pananga ko sala jamais référence jamais na koloba ko tulete so po ba obenga yo ba ko ba obenga yo ulia ba ko ba obenga yo ulia fo ba ndenge zana ni kakopia ndike beta na ba so mauna yo go wela na notice na la na beta mola na posko yo izaleti esse empire mo alors yus goyo pudo mo ate que tenga zo interve but yo to president kambo point parce que olo bebe na kita la ma ngisa no ba mama na ba o récupérer ngo ba tu récupérer e ba di ko kindi ba life si ba di déjà ya ba tu so abandi ba beto e ba beta ba blog na desi ba ndenge kinda ka tango kisi goyo ba ibi en tant que victime ya desiga o me mota parce que preuve image ça yo tila la we ndenge za ibo e ba on ba lobisinga yo tila la we ndenge za ibo e ba on ba lobisinga de ba lobisinga ata ba yena ba to ba contredire moi depuis ba yo moni ba sa contradiction nanote po ba yebi ke o sala ki amo en plein air so ki zaki ba blogo ya mikebikete oyo ku de leki ya mare ba ba oye ba de o tsena mare po
même à tous les la marie. Yes. Parce que mon église. Mon église parce que au monde a mon église. Bâti au monde va monter. Na mona l'église. Aux autres témoigner. Aux autres et puis na sou bi famille na mama pa na les baby ko ba de to. Foluka yo c'est là. Papa yango kasi na benga kyo na bande obengo ndipo na yebiso mweloko ano yebisenge edenga mikolo pona zana ndako na abimate na bande obengo ndipo na yebiso mweloko ano yebisenge edenga mikolo pona zana ndako na abimate non ba ko pe ko sala na pression te o mone de ba do so ke na pona yo bandengo yebisenge na kili wana lobe za ibutu na ti message ça ta mo so ba yo te erela ngana sali ifale na mtiro na epana yo ifaki ifa pesa ikomo na yebise ke i bon c'est pas yo bozo yamba téléphone te ke na ba toko est-ce que tu solo pas mbala moko ulongo le biloko yo pe sipo mara kuna yo pe tiara nini mo boyi sipo mara kuna est-ce que tu solo pas mbala moko ulongo le biloko yo pe sipo mara kuna yo pe tiara nini mo boyi sipo mara kuna de côté la déjà problème ça va c'est là la benga là biso mo ba passer to ozemisa basi bongo moto ayebi nzambe te nano yoka te bato ba passer mo ba otokanga na kinwa na po bafundi a coucher avec basi ya bato so plus de 10 ba mibale na bango ba kefunda bango bakangi donc eza bongo eza makambo oyo biso to supporter bato mabe na ba ya po yeso aki pe pona bato mabe nga vraiment na linga bato mabe po mission na ngeza bato mabe na malamu bato so ba oya be mission pa na yo bote menga na ko affronter parce que yo za na vérité oyo mokili yebi biloko mutako tuna ngati yo tuna ngango et puis roloba nganda makasi na ngamona c'est justifié na répondre donc oh bato mokili eloko ne l'accès mutana mutamokili parce que ndena oleka boy bato belé pe bakolanda nga opesinga pe vie mutu ba otabe de l'essence c'est allez aye grâce émission na metanga na mo juger yo ko box non mutamutana ndenge nzamba bengeli tant que na ko forcer to koma lokolanga po nga na yote na bandi bo longola bilambo yo boy tala c'était na ko na website tikala bongo po eza yo donc na mobilo kana ba poto boti na mo boti na mo ya bana basi ala soki TikTok na na mwana mususu ala soki ba zo tanga wa na yebe lo ni yebe na yeba na TikTok te na yeba na Facebook te na yebe lo ya mutu te parce que on est ça benga ayo na ke no yebe yo biso yo na yebe lo wapi mwana mukebo yi na yebe ate lo ni na yote ata ko bona na yo kati ko ngana yibi midi wana sineni ni okana mo ba one ba créer fait 500 pas oublier ça on va nous pas créer mais beaucoup de problèmes dans ça mais comment qu'il est pour souka wa te qu'il les amis continuer le titre là ngai na za wana na ko trahir na ko ça na quality na banda ki mwana ko ke mo de prendre nous ça de l'autre côté de choses ça na bombe za na zo bomba za na zo bombe ko la diamant ko la or na tango la kati mitu kana mso beba la kapo tango la na za nisika ko na et ça mon terme wana na zo forcer c'est Dieu je ne force rien c'est Dieu donc bino bozo mona wana mabe oninga bato mabe ko bozo ni ngabo manga pona kozwani kanya mabe toka na ye yaza na kati ya matambo ba mili wana ba bika yaza na kati atangeli ngana ba passer mususu pona lingo tanga ça fait mal lelo webi vidéo ya Peniel oye bima Peniel azo coucher na Didier ex ne wana webi mutabimisa mo Jimmy Belao siko Jimmy Belao po sola na Peniel Denis lesi mutatekele Peniel siko Denis lesi prophète so Jimmy Belao azo kangwa na to zuba proma ba contrat na biso concert na biso que son âme repose en paix Rafine Toumba ba prévisa na réseaux sociaux que son âme repose en paix yende siko era yake afinganga na lobby ke Karim déjà quand on est comme on a été en kamo parce que yé a filmé rabatou mais vu que ton dos sur la note moi peut-être il se zate est-ce que vous que vidéo ya Peniel ou ebima yé mutabimi sango abiye mo ba betelanga ke era zana ideni le setekelié et tiango ninga ndeko ya aza mutu soki ameli ba kwiti na he bakao
et azui chombo et ben mo dépasse azo babilo on est tout donc ndenge za kana il paraîtrait vite ya ngwana ko publier ba fille ko créer ba problème par-ci par-là ba bebana na makambo na bango nde vidéo ebima on a bêti l'histoire c'est juste pendant l'action source ces anani Denis Les ko yebisanga so bato Denis Les ya misa Yesu ba 10 ans passés le ba mona que pasteur a comment noter ka ba fille pasteur a commencé à publicité ba 20 pasteur a en fait au mona que on lembisa bato que avant na loba pendant 30 secondes na ndenge tozomona papa aza en vie tomona ba pasteur rebelé kokufa pasteur Mbie Moulai akufi atiki bana na ye pasteur Lukusa o ya Lubumbashi akufi atiki bana na ye pasteur prophète Dieu de Walesa o batela ke poison 3 fois nazalaki na Lubumbashi wa bandai kolela bazobomelanga nini atiki bana na ye bazana no ba bébé bazali kotelingana. Alors avant na loba na kosenga yo mwana Walesa ongumba mutu na yo topé sanzambe merci pendant 5 secondes na ndenge papa azana no envie ngumba mutu na yo sambela. Merci Seigneur Jésus biso totelemi liboso na yo toza bana ya molimo toza bana biologique toza bana adoptif toza ba cousin toza ba noko toza ba neveu par rapport ya complot ou esalemi na niveau que tina général Kanyama zo kende kanga batuna ba minduki ezole katina RTNC nanya zo sala ke makambu nyonso ekokisama te mbele tobungisi papa Walesa kufi na ebite na lingaki na lela ndenge nini na ebite Jonaki alela ndenge nini pasteur Van alingaka lela ndenge nini bana na biso ya suka mama pasa grâce na gloria balingaka papa na bango mingi je ne sais pas balingaki balela ndenge nini et bon maman Angèle alingaka tika la veuve alingaka lela ndenge nini mais soki papa a envie les à cause na yo nzambe yo boyi biso to lela oboyi to sala matanga national tolinga to sala matanga na stade des martyrs ou bien na stade Tata Raphaël tolinga to sala matanga wapi zambe ya lola tozo pesa yo merci avec multiples actions de grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Betela zambe maboko makasi. Amen. Skola lingo yo kanga. Makambo nyonso eza makambo sakana nango te. Et puis depuis la télémie en moninga na zene sengote. Nyonso ezalaka théâtre te. Makambo nyonso eza makambo sa ela makelele te. Pour makelele ya bien tourna to sala ngona matanga na kacha kolela. Mais le col ensemble à permettre biso de comprendre jeu au ezali to luki pendant longtemps avec général Kanyama. To yeba nanya lingaka buma papa Walesa. Nanya lingaka betse masasi na niveau que bakangi batuna ba minduki. Est-ce que bozo comprendre les Kambouan? Bakangi batuna ba minduki par un général. Il va nommer na Katia Kishasa et puis basali parade ba présentant on a RTNC officiellement que bazoli nga ba boma mutu ba poison et paille papa Walesa batela qui poison toye tozo le l'ensemble papa kufate yangwana nga na telemi étant que fils biologique ensemble na bande konanga nyonso tozo lo babui likambu oyo justice congolaise nous te faisons confiance. Toko kende nango ti nasuka. Deuxièmement, mutu nyonso yo ameka kokosela papa Walesa likambo. Tozo kende ko revisiter ba vidéo ya batu nyonso. Toko inviter mutu nyonso devant justice alia kolakisa ba preuve na ye.
Ce qui preuve ezate justice et kosala mosala nango. Troisièmement, muto akomeka lisusu. Tozoye bisaye que Papa Walesa n'est pas un homme stérile. C'est un homme, à part Makambo Molimo, il a mis au monde des enfants qui sont des intellectuels, des notables et des responsables. Toboti bakoko, bazana besoin ya komona koko na bango, tango bazokola. Alors tozolo baboy, soki mutu ameki okosala makelele na réseaux sociaux, mais tokozela yo oya kosala même makelele devant justice. Liloba nanga suka na zolo baboye. Pona kosukisa na ye kosakana te. Pasteur Walesa, c'est un citoyen congolais. Au Congo, il y a la justice. Au Baluanango, et dans la carte, il y a la constitution congolaise. Alors, tozolo baboy. Oyo ya molimo, tokokata na molimo. Débat biblique, tokokata na débat biblique. Au lobby, il est écrit, il est aussi mais ce que comme makambu ya nzoto, tokokata ngo devant justice. Merci beaucoup. Délai ça mona ayaka afuka ma devant nani ayaka ozoba mbongo awa beta matolo ngabi jamais. Je suis parti pour tout ça et réconciliation. Cameraman nanga pe bazalaki du début jusqu'à la fin, donc il y a une place où on a fuka milité pour ya zamona papa nanga. Dikamona toke nangoti esili nango. Derema awa namoni deux petits moroboy. Babenginga au passe tout mon auto a dossier mon likamoto kutanga. Babenga téléphone. Oui. Tu sais que la communication de mon awa. Babenga ko na WhatsApp to na appel normal. Babenga na appel musu c'est na WhatsApp musu na appel normal. D'accord. Ndenge zana batrasa ka appel o bandaki. Ouais. Suka début au fin jusqu'à la fin. Na bon boya dimanche, ba une église bimanche c'est ça. Ngana un homme organisé na bureau na ngape ba caméra ça. OK. Image c'est ça. Ba koti. L'église qui te sili balandinga l'image c'est ça gaga za ngonyos to comme une église deux jeunes garçons moko azali na car azala lox boy so image à TV rosa na émission suivante na relaxant d'accord tant ba komi abino papa to ye awa to ça na problème ngabi problème ni pour to na problème wale ça to kenaka au mon image mo boy mutu mo yaki na nguma boy na boy bonguma na ezaki ngate ya mukolo na 1 mètre na ngana osaka mo imagine ngana ke na vivre nango aloba benginga kuna tanto komi kuna ba pesinga maloba na loba babenga ki l'église a wale ça pas mutu pas akendaki na batu na yemisa to babengi bango bake kuna po basa témoignage parce que wale ça na besoin nguma ya ngana no yibanguma oh oui azoloba ye mutazoloba ayo luka yo vraiment na matete comme amona déjà ba période wana moi so mo ezai wana nde to ya ye na matete pasteur du siège nanga zaki wana ba to belé ba na kata bureau ba zo yo kapé ba tout bazai wana bazali parce que likambango ba bandi faut ba soutenir pas sur ça alors tant ba sisi il y a des témoins bazali oui alors tant to singa bité ba dossier abo il faut national la mer pour y a chargé la communication muta conseiller nga blog à communication asa ni facile qui a été journaliste na ko kende boyité tout kuta lobby nanda d'accord ba inanda ba enregistrer ka batu nanda ngano enregistrer ba tina numéro na yo na liste ba to ko yamba après bokoti moko aboy ko komisa comme ouais au responsable ya na yé ba ki combien ba ki 3 filles moko na yé petuana so soit disant Ivana na yé mutum ba lox ya lox pe ba on 3 maman télé la la itan azongi to étudier dossier ba on ba vandi to zaina journaliste on a boy autant comme on a et internet kaka et internet ya nene avant Yohana il était témoin d'accord alors ngana ito une émission na biso na journaliste ba on ba ninga to yamba bango na plateau oh ben ba mo émission to ça l'émission na plateau ko ba loba makamwana na plateau les gens yokaki bango na yo bango mais na ba doute ba laxinga ba lugi image wana na page ya Walesa bango moko ba bimisinga image ba laxinga d'accord otala ko moni kezaye natali kezaye na réfléchir na bité maman tina
Tout ça, maman tu m'as dit jamais. Beaucoup le cas jamais émission dans mon emballage. Ok, voilà maman. Oui, jamais et jamais. Oui, parce que mon toit bon le moteur en 2001. À quoi il y a les sociétés, ça suppose que va baptiser qui est des baloba qui a baptisé, va bon limiter ma moutouana. À quoi il y a les supporters à réclamer mon moteur pour moutouo y côté les mains. Pour témoigner, c'est-à-dire que yo moko ye natiki kinduma nanga okosenga mbongo te. Mais comment ya zo lobaki ba pesi mbongo na été puis ba réclamer nguma na noko na eso mutuna yo natikele ngoma ba pesa ki déjà zo réclamer za kodia na bango. Ya famille na bango ya garçon ana pe depuis na témoignage na ba coupe kufi famille boyinga banini. C'est comme ça qu'il a lui-même il est parti témoigner. Donc, alors il y a tout les émissions na yo pour permettre na le babango devant yo et devant les journalistes. D'accord. Tout bito ça. Toko boma beglisi wana. Surtout yo soni kafuta mbebu rouge okasangula zobota na kisanto. Denis laisse le roi de Caroline. Moïbi Bakakeza ba Micheline Sabani ba Patrice Ngotala mutu rose kaba otala pati ya farine na boulangerie mama poto tala muku na ba paquet passer ba paquet et kenenge rectangle